Dossier P affaire papa Nabiso Patrice Ngoi Musoko, papa Patrice Ngoi Musoko, oyo ebele ya batu bayebi, oyo ebele ya batu balingaka, oyo ebele ya batu basepelaka na ye. Papa Patrice Ngoi Musoko aza bongo musicien ya mboka na biso ya depuis kala, donc ba génération penza ya makasi ya kala. O penza baswahili balobaka ba génération moko ya zamani ensemble avec papa Nabiso Charles Mombaya que son âme repose en paix, papa Nabiso Alain Moloto que son âme repose en paix, maman Nabiso Marie Misamu que son âme aussi repose en paix. Ba série na bangonde ba série oyo papa Nabiso Patrice Ngoi Musoko abandaki koyemba. Bandeko na nga toye kolala kola mukalelo na mbutu mbutu ya makasi, toye kolala kola mukalelo na ya somo, toye kolala kola mukalelo na ya koinda, na ya kobeba, na ya pasi pe mawa. Nzambe mokili ezaka na ba dossier, mokili ezaka na makambo, ata soki ovandi na okimia bato bakoya koloba, ata soki oye koloba bato bakoya koloba, mokili ekoma nango bongo. Yango bandeko na nga ba congolais tozangaka na biso makambo te, tozangaka na biso makambo te po ata soki okimi yango, soki makambo ifoke eya kolanda yo ekolanda yo kaka. Papa Patrice Ngoi Musoko toyebi biso nyonso aza moko ya bapapa alingaka na ye polémique te, alingaka pe rando te. Na kote na ye penza asalaka effort ya makasi, akota na babuzoba te. Yango bomona ti lelo réputation na ye ezalaka toujours malamu. Papa Patrice Ngoi Musoko asali nini o esali ke non lelo to ya kosalela ye émission. Eza nini dossier eza ndenge nini makambo eza nde ya sika eye ya kitoko eye Glad Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glad Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glad Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glad Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glad Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté, ezo salema na salon ya Glad Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glad Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso, bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Papa Patrice Ngoi Musoko bandeko nanga toyaki kolala kolamuka, toye komona ma message moko ya papa Patrice ayaki kobimisa. Toyebi biso nyonso dossier ya pasteur Moïse Mbiye, dossier oyo esalaki moto, dossier ya balepre, dossier ya changement ya constitution, dossier ya regroupement ya bapasteur. Regroupement ya bapasteur oyo bazokendaka komelaka bavin, bazokendaka komela masanga, likolo nango bayebi ata signification ya changement ya constitution te. Mbala moko bakomi ko sensibiliser bandimi ya ba église na bango bakende na changement ya constitution. Tolanda dossier oyo. Il y avait même des séries-mères oyo yaki ko bima te non pasteur Moïse Mbiye baboteli ye passeport na ye abima na Congo te. Pasteur Moïse Mbiye bayaki kozwa ye na butu par les agents ya ANR. Tolanda ba dossier wana nyonso kande boyebi. Et du coup, toyaki komona pasteur Moïse Mbiye ayaki kosala vidéo na ye.
Na video wana pasteur Moïse Mbiye ayaki komeka koya ko éclaircir makambo pona koloba keno église ya Cité Bethel eza église ya ba opposante, église ya Cité Bethel eza église ya barando te, pe ye moko aza na ye mutu arando te, ye moko aza na ye mutu alingaka ba problème te. Na suka pasteur Moïse Mbiye alobaki ke alimbisi batu nyonso oyo bayaki kosabola ye. Alimbisi batu nyonso oyo balingaki bazongisa dossier ya Eliane Bafano o bakimisa toyebi dossier wana. Pasteur Moïse Mbiye alobaki ke alimbisi batu nyonso aboyi na ye likambo. Alors nasuka pasteur Moïse Mbiye aye koloba ke batu o bafinga ye na ba pasteur le pré o batindaki batu na bango baya kosabola pasteur Moïse Mbiye alimbisi bango ye bango baya kosenga ye bolimbisi te. Pourquoi? Parce que asi alimbisi bango pe de son côté asengaki bolimbisi. Na kosenga bolimbisi la famille soit disant ba pasteur le pré to tikala komona bango te ke no bango wana baye balobi ke no to limbisi yo boye kimia ekotaki. Et du coup to komona kaka le frère Patrice Ngoyi Musoko de son côté aye ko apprécier le pasteur Moïse Mbiye. Alobi asepeli na ndenge pasteur Moïse Mbiye aye kosenga bolimbisi. Pourquoi? Parce que soki pasteur Moïse Mbiye ayaki kosenga bolimbisi te, en tout cas alingaki asepela te. Asepeli ndenge pasteur a reconnaître mabe na ye et puis andimi kosenga bolimbisi, en tout cas asepeli makasi. Mbutu ye koya batu ebele bafingi papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Batu balobi papa oyo yepe aza parmi ba pasteur o balobaki ba pasteur le pré. Yango asepeli na ndenge pasteur Moïse Mbiye aye kosenga bolimbisi to eza ndenge nini. La famille Kande boyebi nga na lingaka toujours koya kotia mwa éclaircissement, na lingaka toujours kotia makamnyon so na mesa nga na zalaka genre ya batu te ke non oyo bandimelaka mafinga na ndimaka ngo te. Eloko nga na kolinga koloba surtout na dossier oyo ya pasteur to ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko koya ko briser pe silence, koya ko encourager pasteur Moïse Mbiye ndenge asengi bolimbisi. Ponanga déjà kozala mwana nzambe il faut koyebaka liloba, tango yebi liloba tambola selon liloba. La plupart ya basala nzambe lelo bayaka kote ya batu me bango moko batiaka en pratique te liloba o bate ya kate. Bible zoloba na biso ke cherchez d'abord la paix avec tout le monde. Eza Bible yebisaka biso bongo. La famille basala nzambe o bolandaka biso boya opesa biso ba verset s'il vous plaît. Bible yebisa biso bongo. Siko en tant que mwana nzambe, soki omoni bisika moto elingi epela, mwana nzambe nyonso akolinga toujours moto wana et continuer kopela te. Basala partout le moyen moto wana epela te. Siko batu oyo ya ndoki, batu oyo balingaka kindoki, balingaka ko pratiquer kindoki, baza batu moko oyo balingaka toujours place bisika moto ezalaki te, bango bakolinga toujours koya kopelisa moto. Ya sika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo, na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonyo kwa mamakasi na oyo etali makambo posa, ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty.
ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Na réaction ya papa Patrice Ngoyi Musoko eza réaction moko la famille eye penza ko interpeller ba chrétien ebele que kozala chrétien ezate ke non na kende côté ya liloba na banda koganga na banda ko prier en langue mais côté mosusu ozotika batu baswa na batu bazobunda eza normal te eza bien te mwana nzambe aza mutu oyo atiaka toujours kimia plutôt na acte ya pasteur Moïse Mbiye eza acte moko etouchaki nga personnellement je dois le dire. La famille kotala mate ya pasteur Moïse Mbiye Moïse Mbiye atikala ko mentionner kombo ya pasteur moko te ke non pasteur Kingandi aza pasteur le pré pasteur Kingandi pasteur ya lokuta pasteur Kingandi na ba pasteur Kingandi basalaka ba regroupement na bango atikala ko mentionner te. Mais to mona ki ba pasteur bango moko neti ba papa na biso mukuna to mona ki pasteur mosusu eza nani pasteur Godin Poi to mona ki bango bayaki kolinga ko banda ko bundisa pasteur Moïse Mbiye. J'étais vraiment étonné. Pourquoi? Parce que papa ya batu atikala na ko mentionner kombo ya batu te. Mais tant que basala nzambe bango moko de leur côté balinga ki na bango bavanda ka kimia. Bovandi na bino boyebi kake no eza mupepe parce que na ndenge toza boye diable ayelaka batu diable aitilizaka toujours batu diable ezalaka te ke no bolali bolamuki ka boye mbala moko soki diable alinga zwa mutu aitilizaka ka mutu akozwa ka mutu akosimba ka mutu pour que diable akotikala kokita te ke no ye wana akiti akomi kosala bisala sala na ye te. Diable utilisaka toujours batu. Ka batu mosusu oyo aza pembeni na yo. Soki oza marié, mosusu oyo utiliser ka mwasi na yo. Mosusu utiliser mobali. Mosusu utiliser pe bana. Eza bongo. Batu bo loba ke no papa na biso Patrice Ngoyi Musoko ye pe aza le prêté. En tant que moi na nzambe, oyo azoluka kimia. Ayaki penza ezaki message pas seulement apesaki yango pona pasteur Moïse, apesi message oyo pona ba pasteur mosusu. Ba yeba ke dans la vie, en tant que pasteur, en tant que basala nzambe toluka kimia, parce que kimia eleki nyonso. Boyebi diable, bisika alinga kokota na place ya makelele. Kongo na biso eza pays moko eza béni. Mais soki biso moko surtout ba chrétien toko yeba ndenge nini ya kosepela ko savourer na bénédiction na biso. Diable akokontinua kokotela biso. Diable alinga bisika makelele ezali. Alingaka place batu bao swa na place bolingo ezate pour kakota. Bokoti kosala ba expérience na ba vie na bino na ba famille na bino ezala ba famille mosusu. Bo mona neti papa na bino swati mama na bino alingaka toujours kotia bino na mama kelele. Mwana ona oyo basololaka te ona oyo basololaka te ona oyo baswana donc famille mobimba bo sololaka te mutu na muntu aza na kwa na ye. Eza diable ye mutu azolinga atia makelele pour ka a continue kana kosala musala na ye mais famille o eza unie diable akotaka te. Pourquoi? Parce que ayebi ke bako découvrir ye na facilité. Donc message à papa Patrice ezalaki message moko ya kotia ba chrétien nyonso ensemble kosenga bolimbisi erepaka ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbeto
mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda. Esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozua ba produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Dossier pe affaire papa na biso Patrice Ngoi Musoko, papa Patrice Ngoi Musoko, oyo ebele ya batu bayebi, oyo ebele ya batu balingaka, oyo ebele ya batu basepelaka na ye. Papa Patrice Ngoi Musoko aza bongo musicien ya mboka na biso ya depuis kala, donc ba génération penza ya makasi ya kala. O penza baswahili balobaka ba génération moko ya zamani ensemble avec ba papa na biso Charles Mombaya que son âme repose en paix, ba papa na biso Alain Moloto que son âme repose en paix, ba mama na biso Marie Misamu que son âme aussi repose en paix. Ba série na bangonde ba série oyo papa na biso Patrice Ngoi Musoko abandaki koyemba. Bandeko nanga toye kolala kola mukalelo na mbutu ya makasi, toye kolala kola mukalelo na ya somo, toye kolala kola mukalelo na ya koinda, na ya kobeba, na ya pasi pe mawa. Nzambe mokili ezaka na ba dossier, mokili ezaka na makambo ata soki ovandi na okimia bato bakoya koloba, ata soki oye koloba bato bakoya koloba, mokili koma nango bongo. Yango bandeko nanga ba congolais tozanga kana biso makambo te, tozanga kana biso makambo te po ata soki okimi yango, soki makambo ifoke eya kolanda yo ekolanda yo kaka. Papa Patrice Ngoi Musoko toyebi biso nyonso aza moko wa ba papa alingaka na ye polémique te, alingaka pe rando te. Na kote na ye penza asalaka effort ya makasi akota na babuzoba te. Yango bomona ti lelo réputation na ye ezalaka toujours malamu. Papa Patrice Ngoi Musoko asali nini o esali ke non lelo to ya kosalela ye émission. Eza nini dossier eza ndenge nini makambo eza nde ya sika eye ya kitoko eye. Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda. Esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty.
ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glad Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glad Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Papa Patrice Ngoyi Musoko bandeko nanga toyaki kolala kolamuka toye komona ma message moko ya Papa Patrice ayaki kobimisa. Toyebi biso nyonso dossier ya Pasteur Moïse Mbiye, dossier oyo esalaki moto, dossier ya balepre, dossier ya changement ya constitution, dossier ya regroupement ya ba pasteur. Regroupement ya ba pasteur o bazokendaka komelaka ba vin, bazokendaka komela masanga. Likolo nango bayebi ata signification ya changement ya constitution te mbala moko bakomi ko sensibiliser bandimi ya ba église na bango bakende na changement ya constitution. Tolanda dossier oyo. Il y avait même des séries-mères oyo yaki ko bima ke non pasteur Moïse Mbiye baboteli passeport na ye abima na Congo te pasteur Moïse Mbiye bayaki ko zoye na butu par les agents ya ANR. Tolanda ba dossier wana nyonso kande boyebi. Et du coup, tu as qui komona Pasteur Moïse Mbiye ayaki kosala vidéo na ye. Na vidéo wana Pasteur Moïse Mbiye ayaki komeka koya ko éclaircir makambo pona koloba ke non église ya Cité Bethel eza église ya ba opposante, église ya Cité Bethel eza église ya barando te. Pe ye moko azana ye mutu arando te, ye moko azana ye mutu alingaka ba problème te. Na suka Pasteur Moïse Mbiye alobaki ke alimbisi batu nyonso oyo bayaki kosabola ye. Alimbisi batu nyonso oyo balingaki bazongisa dossier ya Eliane Bafano o bakimisa toyebi dossier wana. Pasteur Moïse Mbiye alobaki ke alimbisi batu nyonso aboyi na ye likambo. Alors na suka Pasteur Moïse Mbiye aye koloba ke batu o bafinga ye na ba pasteur le pré o batindaki batu na bango baya kosabola Pasteur Moïse Mbiye alimbisi bango ye bango baya kosenga ye bolimbisi te. Pourquoi? Parce que asi alimbisi bango pe de son côté asengaki bolimbisi. Na kosenga bolimbisi la famille soit disant ba pasteur le pré to tikala komona bango te ke no bango wana baye balobi ke no to limbisi yo boye Kimia ekotaki. Et du coup, tu es comme kaka, le frère Patrice Ngoyi Musoko de son côté, aye ko apprécier le pasteur Moïse Mbiye. Alobi asepeli na ndenge pasteur Moïse Mbiye aye ko senga bolimbisi. Pourquoi? Parce que soki pasteur Moïse Mbiye ayaki ko le senga bolimbisi te, en tout cas alingaki asepela te. Asepeli ndenge pasteur a reconnaître mabe na ye. Et puis andimi kosenga bolimbisi en tout cas sepeli makasi mbutu ye koya batu ebele bafingi papa na biso Patrice Ngoyi Musoko batu balobi papa oyo yepe aza parmi ba pasteur o balobaki ba pasteur le pré yango sepeli na ndenge pasteur Moïse Mbiye aye kosenga bolimbisi to eza ndenge nini. La famille kande boyebi ngana lingaka toujours koya kotia mo éclaircissement na lingaka toujours kotia makamnyon so na mesa ngana zalaka genre ya batute ke non oyo bandimelaka mafinga na ndimaka ngo te. Eloko ngana kolinga koloba surtout na dossier oyo ya pasteur to ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko koya ko briser pe silence koya ko encourager pasteur Moïse Mbiye ndenge asengi bolimbisi ponanga déjà kozala mwana nzambe il faut koyebaka liloba tango yebi liloba tambola selon liloba. La plupart ya basala nzambe lelo bayaka kote ya batu me bango moko batiaka en pratique te liloba o bate ya kate. Bible zoloba na biso ke cherchez d'abord la paix avec tout le monde
eza Bible yebisaka biso bongo. Hein, la famille. Basala nzambe o bolandaka biso boya opesa biso ba verset s'il vous plaît. Bible yebisa biso bongo. Siko en tant que mwana nzambe, soki omoni bisika moto elingi epela, mwana nzambe nyonso akolinga toujours moto wana et continue kopela te. Basala partout le moyen moto wana epela te. Siko batu oyo ya ndoki, batu oyo balingaka kindoki, balingaka ko pratiquer kindoki, baza batu moko oyo balingaka toujours place bisika moto ezalaki te, bango bakolinga toujours koya kopelisa moto. Ya sika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty ayeli bino masolo, masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa, ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté, ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa ba produit na biso, bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso, bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Na réaction ya papa Patrice Ngoyi Musoko, eza réaction moko la famille, eye penza ko interpeller ba chrétien ebele. Que kozala chrétien ezate ke non na kende kote ya liloba, na banda koganga, na banda ko prier en langue, mais kote mosusu ozotika batu baswa na batu bazobunda. Eza normal te, eza bien te. Mwana nzambe aza mutu oyo atiaka toujours kima. Kimia plutôt. Na acte ya pasteur Moïse Mbiye, eza acte moko etouchaki nga personnellement. Je dois le dire. La famille. Kota la mate ya pasteur Moïse Mbiye, pasteur Moïse Mbiye atikala ko mentionner kombo ya pasteur moko te ke non pasteur Kingandi, aza pasteur Le Pré, pasteur Kingandi, pasteur ya Lokuta, pasteur Kingandi na ba pasteur Kingandi basala ka ba regroupement na bango atikala ko mentionner te. Mais to mona ki ba pasteur bango moko neti ba papa na biso mukuna, to mona ki pasteur mosusu eza nani, pasteur Godin Poi, to mona ki bango bayaki kolinga ko banda ko bundisa pasteur Moïse Mbiye. J'étais vraiment étonné. Pourquoi? Parce que papa ya batu atikala na ko mentionner kombo ya batu te. Mais tant que basala nzambe bango moko de leur côté balinga ki na bango bavanda ka kimia. Bovandi na bino boyebi ka keno eza mupepe parce que na ndenge toza boye diable ayelaka batu, diable aitilizaka toujours batu, diable ezalaka te keno bolali bolamuki ka boye mbala moko soki diable alinga zwa mutu aitilizaka ka mutu akozwa ka mutu akosiba ka mutu pour que diable akotikala kokita te keno ye wana akiti akomi kosala bisala sala na ye te. Diable utilisaka toujours batu. Ka batu mosusu oyo aza pembeni na yo. Soki oza marié, mosusu oyo utiliser ka mwasi na yo. Mosusu utiliser mobali. Mosusu utiliser pe bana. Eza bongo. Batu obo loba keno papa na biso Patrice Ngoyi Musoko ye pe aza le prêté. En tant que moi na nzambe, oyo azoluka kimia. Ayaki penza ezaki message pas seulement apesaki yango pour na pasteur Moïse,
apesi message oyo pona ba pasteur mosusu bayeba ke dans la vie en tant que pasteur en tant que basala nzambe toluka kimia parce que kimia eleki nyonso boyebi diable bisika alingaka kokota na place ya makelele. Kongo na biso eza pays moko eza béni mais soki biso moko surtout ba chrétien tokoyeba ndenge nini ya kosepela ya kosavoure na bénédiction na biso diable akokontinua kokotela biso. Diable alingaka bisika makelele ezali alingaka place batu baoswana place bolingo eza te mpo kakota bokoki kosala baexpérience na bavi na bino na bafamille na bino eza na bafamille mosusu bomona neti papa na bino swati mama na bino alingaka toujours kotia bino na mamakelele mwana ona oyo basololaka te ona oyo basololaka te ona oyo baswana donc famille mobimba bosololaka te mutu na muntu aza na kwa na ye eza diable ye mutu azolinga atia makelele puka akontinuaka na ye kosala mosala na ye mais famille oyo eza unie diable akotaka te. Pourquoi? Parce que ayebi ke bakodécouvrir ye na facilité. Donc message à papa Patrice ezalaki message moko ya kotia ba chrétien nyonso ensemble kosenga bolimbisi erepaka ya sika eye ya kitoko eye Glad Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi mama zala na baposa. Sikoyo na Glad Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glad Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso ozana ba bouton ozana ba tache ozana ba tampon en tout cas benga Glad Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili produit o eza penza efficace eza kaka na Glad Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glad Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glad Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli.